mbutu bandeko nanga makambo pasi makambo mawa makambo moko ezosala pasi mingi na motema kandenge bomona lelo lisusu na memeli bino papa na biso Jean-Pierre Mbemba ebele ya batu bamlandaka deja Etoilini Nest TV asalelaka mingi ba émission ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba ebele ya batu basepelaka. Il y a aussi d'autres personnes babengaka biso kandenge ezalaka pona kofinga o pourquoi to banobete la papa na biso Jean-Pierre Mbemba ba émission batu mosusu mona babengi. Merci beaucoup pour la émission sali pour na papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Bon ezalaka bongo na système moko ya bien lelo lisusu bandeko nanga na ye lisusu na makambo ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba kandenge na lobaka na ye na sango moko ya esengote mais na ye na sango moko ezosala pasi mingi na motema. Moi personnellement na yokaki pasi et ça la kinga vraiment pasi en tout cas na lobati keno ba makambo mosusu to mesana na biso ko vanda kimia mais eza na makambo mosusu bandeko nanga s'il faut que to ya koloba to koya penza to lobi lelo na ye na makambo awa te keno prophétie ebimi o balobi te bato ba prophétie nanu ba pesinga ba prophétie te concernant papa na biso kandenge ezalaka mais lelo na ye lisusu na masolo mosusu na ye lisusu bandeko nanga na makambo mosusu makambo oyo ezosala pasi pasi mingi na motema ezosala pasi oyo nga moko na lobaka pasi pe mawa ebela batu toyebi papa na biso Jean-Pierre Mbemba aza lelo ministre ya transport kande boyebi aosala musala na ye ndenge esengeli ao travailler tellement bien et puis de l'autre côté aza papa moko aza na ye kimia tokomona teke non ye wana kota ba discours ye wana mataki ekitaki ata moto eza ya kopela na ba réseaux sociaux papa na biso bokomona ye te bokoyoka pete. Donc avant di penza na kiti na ye avant di penza na place na ye alobika ke no na Congo na sala ka musala ndenge na mesana kosala Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na fête tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka avant to continuer na moi masolo na biso Gavker ayeli biso ba masolo moko ya bien. Gavker ayeli biso ba masolo moko ya kitoko. Gavker aye bandeko nanga kande tolobaka pona lobiko ya bandeko ebele kane bayebisaka biso chaque jour chaque minute chaque seconde na Gavker bandeko nanga bika na yo libela na système moko ya bien. Yo mutu ozonyokwama na hémorroïde ozonyokwama na libumu pasi ozonyokama na kolemba kolemba ezotikela yo place te
bande konanga solution eza nango kana place moko solution eza kana Gaf Cœur to yebi ke lelo ba docteur bakomi ebele bato oyo ba traiter bato bakomi na bango ebele mengana lobaka toujours to kende place ya la différence to kende place ya qualité na Gaf Cœur en tout cas différence ya makasi ezali Gaf Cœur soki okoti kuna tango ba osilisa tango ba osila na Gaf Cœur okozala na témoignage na yo ya makasi penza eza te ke no témoignage moko ya ndambu te témoignage penza ya makasi moi personnellement témoignage ezali tant on sensibiliser bino bongo moi-même naza na témoignage na Gaf Cœur na système moko ya kitoko. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino papa Jean-Pierre Bemba. Mosusu na benga kaye papa Jean-Pierre Bemba, je sais que tant de personnes ba komila anga na ba commentaire ke yo moko kutoye bata ko prononcer te bande konanga. Ndenge toza boye ba ekolo mutu na mutu aza na ekolo na ye ezalaka mwa bongo donc c'est tout à fait normal na prononcer kombo ya mutu na ndenge mosusu ezalaka bongo eza te ke no soki na prononcer yango bien te seki na yebi makamu na ye te ezalaka bongo te s'il vous plaît bo tenir nga regarder na système kaka ya Torcos. Voilà nini ezoleka na papa na biso Jean-Pierre Bemba la famille avant na kota na mwa mozindo ka ndenge na kotaka ekozala moi bien na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Je sais que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tulubaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya ba Linda bambote na madame Gracia Mpoi bambote nanga ka ndenge na pesaka na yemoko madame Lucie Mpitu ya ba Lucie maman sociale mwasi Nzambe la servante surtout de Dieu na pesi bambote ka ndenge zalaka na yemoko madame Madrine Mafuta depuis quelque part bambote yango wana na système moko ya bien bambote na madame Judith Dian Povisa et pourquoi pas ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga, bah gros bisous maman na système moko ya bien. Voilà. Lelo na memeli bino papa na biso Jean-Pierre Bemba. Na sala ki émission moko, oh na otaki ko sala, c'était si je ne me trompe pas, c'était quand? Et ça qui le 1er juillet na sala ki émission moko il fallait kota même malheureusement et kota kite mibeko ya YouTube et permettra kingate yango na kotisaki video wana te ezalaki video kanenge boyo kabambutu ya mama na biso Olive Lembe ayaki ke ezana batu balingi baboma bango ezana batu basali boye donc ayaki na bamwa makambu na ye ebele na salaki penza émission wana na tiaki ba audio nyonso ya mama Congolais congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba
na 350 dollars ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kandenge ezalaka la famille biso tozo yaka ko sensibiliser bino ba mapango akoteka yango yo sombelaka bana na yo lupango misombelaka pe yo moko bandeko na ngai salaka pasi pe mawa komona papa na mama bazokola bakoli ti ba 70 ans bazaka na ndako ba locataire ezalaka mwa pasi yango ezalaka mwa bien na ba âge moko boye mwa ndako na bino boye bike toza na mwa place na biso ata soki tokende ti ba 70 ans 80 ans tokoki kokende na biso kovanda tozaka na batu oyo bakobanda futela ekozala malamu mingi 350 dollars ya pamba osombi lupango talela pe futur ya bana na yo ngana boyi na nga lobi kuna ezala teke noka neto monaka na bamatanga mosusu papa kufi mama kufi batuni bana sikoyo awo bokokende vanda wapi omoni bana bakomi koloba keno ndenge eza boye kutu bamama batikela biso ka basapatu basak na banini bambetu ekozala pasi pe mawa esalaka mwa fierité soki bana baoloba keno bapapa batikela biso ndako toza na ndako na biso quelque part tokende vanda esalaka mwa esengo o wapi na système moko ya kitoko mingi makasi. Voilà tokota na makambo na biso kandenge lelo na obetela masolo ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba toyokaki ba message ya mama Olive. Mama Olive a lobby ebele. Il y a de ces personnes au ba benga ngai zala ba papa moko déjà ba benga kingata on ba yoka kikata mama Olive alobaki pona papa na biso Jean-Pierre Mbemba bato ebele ba benga ki balobi mama Étoiline sikoyo vandi kimia masolo oyo koya kobetela ngo lisolo te ovanda ka kimia bandeko nanga moyena tia audio wana ezate kande na ebisaki bino na salaki déjà nini émission mosusu mais YouTube aboya ki video wana eleka pona mingongo abatu tellement ba video nanga ebele na tietie mingongo abatu aya mosusu YouTube aboyaka. Voilà raison pour laquelle bon toyoki mama Olive ndenge alobi selon elle ezate ke no eza ya kobatama alobi na ye clairement que mutu oya tindaki batu baya koboma bango eza papa na biso Jean-Pierre Mbemba yango alobaki na video na ye ezate ke no makambo moko peut-être alobaki kombo ya mutu te mais alobaki kombo penza ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Bon toyebi te ebele ya batu je suis sûr que est certain que bien que tolandaka makambo politique te tokotaka na mozindo te me bato ebele bayeba réalité ya makambo ebando salema tango Joseph Kabila Kabanja azalaki président tomonaki papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki vice na bango asalaki soki 3 ans et quelques mois soki 5 mois mandat yaki kosila yenda azalaki ba vice wana bazalaki ba vice na ba Azarias Ruberwa bazalaki mo ebele kili kuna alors yaki kosala ki après 3 ans na 5 mois si je ne me trompe pas mandat na bango esilaki tango asilaki mbutu ekotaki Jean-Pierre Mbemba mataki akitaki asali boye jusqu'à ce que bakendai kofunda ye na CPI ebela bato toyebi histoire wana. Alors na batan nyonso papa na biso Joseph Kabila azalaki na pouvoir papa na biso azalaki kaka na problème na CPI kuna nde ezalaki kaka makambo ya matakita papa na biso ayeko bima na punition wana après kaka kolongwa ya papa na biso Joseph Kabila Kabanje na pouvoir nde ayaki yepe kobima akoma na yepe libre eyeko sala keno lelo oyo na gouvernement ya sika to na ki présidence ya sika ya papa na biso Félix Tshisekedi son excellence président ende président na biso bandeko nanga apesi opportunité ya liboso ezalaki ki apesaki ye azala ministre wa défense et après kozala ministre wa défense amoni ke non
sikoyo na défense wana makambo nyonso ekomi bien maîtrisé akota sikoyo na makambo ya transport. C'est ainsi que papa na biso Jean-Pierre Mbemba lelo akomi na makambo ya transport, akomi ministre des transports. Eza mwa bongo. Bon, koya kotala mama Olive Lembe Kabila ba propos na ye oya lobby. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui prouve que batu oyo bayaki kolinga ko boma bango ezalaki, je m'excuse, ezalaki bato ya papa na biso Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui prouve? Parce que na kilelo oyo soki olingi oloba mutu keno mutu tela lingi abomanga, il faut kozalaka na ba preuve. Okoki jamais koyaka boye oloba ke mutu oyo alingaki abomanga mais il y a pas de preuve. Olekisela batu temps ezalaka bongo. Et d'ailleurs na ba pays mosusu bakoki ata kofunda yo. Soki peut-être papa na biso Jean-Pierre Mbemba ezalaki na ba pays mosusu, voire même le Congo. Lakisa ba preuve oyo kolakisa ke non papa na biso Jean-Pierre Bemba nde mutu atindaki batu baya koboma bino. Ba preuve eza wapi? Soki ba preuve ezali, gloire au Seigneur, mais s'il y a pas de preuve, oloba nini? Et osala pasi na côté ya papa na biso Joseph Kabila Kabange tomona ka silence ya makasi yango ba benga ye président ya Kara. Tomona ye na biloba loba te, tomona ye na makambo te ke matake kitake. Komi ko kamusa ebele ya batu komona lelo mama Olive akomi koloba. Et surtout tango aye ko accuser papa na biso Jean-Pierre Mbemba batu ebele ba sepeli na bango te. Et après cela aye koloba que non, il faut batu ba congolais ba remercier mobali na ye qui est Joseph Kabila Kabange, on appelle ça ka respect que ye muto alakisi batu koma kolata veste. Bande konanga ezaka pasi pe mawa. La plupart des gens ba sepeli pété. Ba sepeli pété na réaction ya mama Olive. Je sais que ezana batu o bazalaka ba conseiller ya mama na biso Olive Lembe ba conseiller akaye ba pesa kaye ba conseil na ndenge moko ya bien. Ka ndenge boyebi mama na biso Olive Lembe aza ex première dame. Ebele ya batu tango azalaki première dame balingaki ye makasi. Na ndenge nini abando sunga batu. Elle était trop gentille, elle était trop compréhensive. Yango esalaki ke ebele ya batu babande kolinga mama na biso Olive Kabila Kabange. Mais ce qu'on a ba réaction ya bongo ebele ya batu bakomi kobanga. Ka ndenge batu bakomi koloba mama oyo ekomi nini akomi na biloba loba boye. Pourquoi mobali na ya za mutu akara aotambola kana kara, mais pourquoi ye mwasi akomi na biloba loba bongo? Batu ebele ba sepeli te na silence o mama na biso ayeke ko briser. Ba sepela ki na bango te. Balobi asalaki mabe, il fallait pas. Fallait avant d'ana yeka kimia to ka nenga yaki alobi ke batu bazo luka biso batu balingi baboma biso zana besoin ko ya ko mentionner te ke non mutu tel so ko zana ba preuve te. Et puis de deux babilo mosusu ko ki jamais koya na public o ya koloba ke non il faut batu bakumisa mobali nanga parce que ya la kisa batu koma kolata veste eza bien te ata soki ye mutu ala kisa, mais il y a de ces choses peut-être mutu mosusu akoki koya alobi yango, mais pas oyo to bando benga première dame lelo to benga ye ex première dame aya koloba makambo bongo. To mona na ba pays mosusu ba président manda na bango esila, mais to mona basi na bango te ke no likambo eza mwasi pe atelemi azwi mikro komi koloba. To mona yango te. Makambo to komi komona yango ka na RDC na biso. Eza lisusu bien te. Eza na batu mosusu nga na lobaka bakoki ba opesaka yo respect sans que yo moko oyeba, mais na mwa likambo ka ya muke. Déjà batu bakomi koloba biloba loba, batu bakomi kosala yo bisala sala. Ekozala bien te. Mama Olive de partout au landara étoiline Ines TV, en tout cas na ba o ba conseillaka yo ba conseillaka mama Olive toya kosenga na bino kaka s'il vous plaît, surtout ba makambo ya caméra internet eza ba place moko koki koloba na makambo oyo otieki na mutu pona koloba te. Eza ba place oyo ebetisa ebele ya batu mabaku. Alors ekozala malamu ata à la longue ka ndenge tomona ki basala ki coup de temps na ndako ya papa na biso Vital Kamerhe tomona ki yete ki ayaki koloba, mais ba policier bazala ki kuna
bango nde bayaki ko expliquer makambo nyonso situation nyonso ezalaki. Pourquoi? Parce que toza batu tokoki kobeta mabaku, surtout bino boza déjà na ba titre kuna boza déjà bakonzi, parce que ata lelo oyo papa na biso Joseph Kabila azalaka lisusu président te, mais aza sénateur ya Congo, donc aza kaka likolo. Alors ekozala malamu na ba cadre to ba situation mosusu boya kolobaka te sur les réseaux sociaux, parce que bokoya kobetisa bato mosusu mabaku ekozala bien te. Toyebi te nini ezolekaka entre couple Kabila na Jean-Pierre Mbemba, toyebi te, bango moko nde bayebi, mais ekozala malamu soki bitumba bi eza entre bino mibale, bino na bino bobongisa ke bitumba wana ezalake population pe ebando kota na bitumba wana ekozala bien te, parce que o nyonso bakonzi basalaka ezalaka pona ko protéger population, ezalaka bongo. Yango bomona kata bitumba ya président ya pays oyo na président ya pays oyo balingaka kokotisa population te, parce que eza na batu mosusu oyo bayebi likambo bakoya kokufa pamba, ezalaka mwa bongo. Yango kaka Etoilini Nest TV ayaki alingaki surtout koya kopartager na bino na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kande bomesana na ngai naza mama moko napesaka nanga conseil ebela batu bakotuna mama lelo conseil ya nini oyo nyo pesa biso ba conseil ka ndenge boyebi bandeko nanga, toza na mokili oyo eza na makambo, toza na mokili oyo eza na ba réalité pas possible. Yango kaka toye kopesa ba conseil ka ndenge ezalaka bandeko nanga na système moko ya kitoko penza makasi. Voilà, conseil na biso ya lelo eza nini conseil nazo pesa kaka na ba papa ka ndenge ezalaka na système moko bien mikolo naza na mwa ba papa na lobeli ba mama ebele elobata ba mama mosusu balobi mama Etoilini yo kana biso yo kolobela ba papa te, yo kana ba mama yango lelo penza na yeli bino ba papa to solola nanu ka ndenge ezalaka. Ba papa ebele lelo bazolinga basi ya libanda, soki amoni mwa photo moko boye na Facebook mona papa akufi moi je suis azaki toko, mais de l'autre côté le même papa aza marié aza na bana. Mais papa, qu'est-ce qui t'empêche ya kosombelaka mwasi na yo pe bakabelo, ya kosombelaka mwasi na yo pe ba pantalon oyo ozolinga basi ya Facebook ba olataka, ya kosombelaka mwasi na yo pe ba talon, ya kosombelaka pe mwasi na yo ba maquillage. Parce que lelo oyo ta soki osombeli mwasi na yo to lobika keno chaque jour na obando bimisaka mbongo ba makiaka mwasi nanga comme ça abimaka kitoko nini ezo manke yo. Bolingi ko bongisa basi na bino te, basi na bino andako bolingi ko bongisa bango te, mais bino mingi bokomi na bino ko préférer ko kendo bongisa ka basi ya libanda. Ba papa nte to vanda nanu basi wana libanda tango bobelaka en aucun jour basi wana bakoya pona kosokola ka bino, basi wana bazoya epa na bino bakondima bino, parce que bayebi ke soki naza na besoin ya mbongo akopesa, soki naza na besoin eloko moko boye akopesa. Mais le jour oyo kozala keno aoza lisusu na musala te, mutu oyo akosupporte yo ekozalaka mwasi ya ndako, mutu oyo akondima kovanda na yo ekozalaka mwasi ya ndako. Basi ya libanda wana baomonaka bango te, bakoyaka te, akondima kutu te koya kovanda na yo te. Wana kutu obanda ta kofinga yo mobala ndenge nini mobala salite. Mais mutu oyo akosupporte yo ekozalaka mwasi na yo, bongisa mwasi na yo. Soki lelo Nzambe apamboli yo zwi bambongo, bongisa mwasi na yo, valoriser mwasi na yo, ngana lobaka toujours. Parce que mwasi wana nde ayebi place nini bouta, place nini bozokende, nini bolia ensemble eza mwasi wana. Mais basi ya libanda wana jamais en aucun jour ya zoya na vie na yo ayebi ke ndenge tozana ye boye fin du mois akotielanga mwa $10, akotielanga mwa $100. Le jour où kozala na mbongo wana te akokima yo. Basi nyonso bazala kitoko e dependraka na ndenge nini yo moko ozwa soin ya mwasi na yo. Eza na mibali mosusu chaque jour ozo finga ka mwasi na yo, chaque jour ozo beta ka mwasi na yo, mwasi ozo tambola kana basusi kilikili. Siko mwasi akoyaka akolakisa beauté na ye ndenge nini.
Tango bando landa tango bando lula ye na kalawana. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.